Biso yo problème toza nango eza ya bandeko na biso ba frère na biso je crois bien oyebi bango ba o basala ba théâtre. Toza na ndeko na biso Raïs batiela ki ye poison, toza na ndeko na biso Fandi, toza na Ada batiela ki ye poison na ebité ceux qui yo pasteur déjà oyo ki message wana parce que ezo sapena makele le peso pe ça passe na internet. Oui, effectivement, et comme la kingayi, vie au bango ba comme mana art, et ça vie au biso to mona yango te pe to yebi yango te. Nini oyo libela ba meme lote ba ya tournage na bango. Bate ambiance belé, lokola bazami bali kitoko, ba koma même tina niveau ya ko boto la baninga basi. Ah maman. Bon, yo za pasteur ozala na bonte ngana zala na bon baza bongo te. Yo mona bango na baba boto la ninga basi. Kobota na basi ya batu ya mabala. Nzamba yebisinga loba liloba. Na loba ki boye. Nzamba yebisinga na yebisa ba artiste comédien. Bolingwe pa na nzambe kiti ya bango na bango. Nzamba yebisinga yebisa bango. Ba komisi ba ninga na bango ba comédien ba ami intime. Ami intime ezaka ka yawe nzambe oya likolo. Mutu moko amema yo na nzondi ozwaka $500 o bando simba te bando botama. Ozwaka $1000 ozwaka $1500 okomisa muninga wana ami intime. Na kati ya ami intime na moni makambo ebele na kati ba voyage kina muninga bakeli bana mboka lokola baza ba ami intime tango ba ekozonga na mboka moko asali AVC ba voyage kina ye bakena kina libana mboka tango ba ekozonga na mboka moko abani maladi balobi ye mutacheli nini poisson ya pasi eza nini. Musique est sali 10 ans, presque 11 ans, na poto etikali kobeta te. Jibem pia na papa chéri, leader na mufube machine ya musique, akendaka komeka, akokate. Surtout que Jibem pia na pas sali lo côté na mboka, azaka fier rebelle ko vanda kana kata ndaku, akena kotala ba orphelin, akena kotala ba vevité, pasi ya mboka lo belaki lo côté. Et là qu'on a sepela na fali pour pas batebele ba comprendre te. Tant mongweye akene ko beta a Bercy aboyaka. Alobi soki kutu pasteur ou allo mutu apembe ba combattant ba bete ba mbata ba commissaire elongi rouge. E bongo ngai fali pupa. Ami bangi na ye ami bateli tala kaka pasteur ou allo ba kotela ina kati église. Banyata ye ba mbata na yokela muninga na ngamawa. Lito ye komi rouge. Maman naza muta maboke te. Et so monanga place na sala maboke? Kala. Évitez ba ventir hein. Mais kalmando ça. Faites attention. Faites attention na ebisi yo. Na tosa ka basi ya baninga yo pe tosa mibali ya baninga. Wana na ebisi yo vérité tosa la ba jeter maman. Mais kalmando ça. Yo kana ebisa yo. Très chers internautes, merci beaucoup pour la confiance et surtout pour la fidélité de rester toujours branché sur Dada International TV, votre chaîne au Boulingaramingi, partout dans le monde entier. Je suis là, moi, votre humble servante, la femme à plusieurs options, la daronne de la presse congolaise Dada International. Aujourd'hui, je suis avec l'homme dédié, on appelle ça respect Belleux, le pasteur, l'évangéliste, il y a une casquette, pasteur. Donc, l'été à Yakanda, c'est avec lui qu'on aura le temps de décortiquer cette émission. La ligne de l'auto solo l'année, c'est par rapport à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et surtout dans le monde du théâtre concernant mes frères Nabiso, Mandeko Nabiso, au bazar empoisonné, à part ça, dans l'actualité, Moussoussou. Oyo ezana kati il y a internet il y en a solo l'année tout le monde qui appelle il y a pasteur de la foi que je salue beaucoup avec beaucoup de respect tout yoka qui message naé concernant ba comédien tout le monde qui paye intervention il y a évangéliste Roger Baka mais en haut le lot lingi tout comme monde ba makambo ba sala nzambe bazoloba
tozo monango du jour au jour baliwa ba poison ba mbasu ezo circuler na monde oyo ya théâtre yango lokola ye paza mosala na nzambe o bato ebele balingaka ye ba respectaka ye biso pe lelo to ngeto kutana na ye to mekampe ko solola na ye. Merci à Djikan derrière la caméra pour les images, Dieu mon dire les coordonnateurs de cette émission. Merci à Joël Mola, si Jean Donga, à la grande équipe de Dada International TV. Sans plus tarder, je vais dire déjà bonjour à mon invité. Bonjour pasteur. Oui, bonjour maman. Boni Lombi. Oui, tata na biso ya likolo azo batela paso bomba biso. Pamba te soki ya batelite ezana moko te akopusa na pote abatela biso. Biso nyonso ninge tozo bika na se na moi oyo. Ezala ba païen, ezala biso basali na Nzambe. Mobateli oyo azo batela biso tangu nyonso kolekeza bobele Nzambe. Na kozanga pete kopesa libota na Nzambe ba nyonso bazwi occasion ba sepeli tangu ba moni elongi nanga balobi moteye yo apusani lisusu pene na biso na pesi bino mbote lisusu koleka tata nanga ya likolo abatela pe abomba bino likamu mususu nazo bakisaka tangu nyonso na libota na Nzambe bazo benga nga tangu nyonso na ba telefone bazolo ba papa to pesi yo confiance. Bazolo ba papa to pesi yo confiance parce que confiance ezala qui partagée. Pourquoi confiance ezala qui partagée? Na sena moyi lelo basala Nzambe babime ebele. Bayembi pe babimi ebele. Moyembi azokoma mosali na Nzambe. Tango akomi mosali na Nzambe et comme il a la forme moko ya concurrence. Mwana na Nzambe abanaye ko pesa confiance pas ina deux personnes. Azo pesa pas ina mosali na Nzambe, azo pesa pe pa moyembi na Nzambe. Batu moko baye ko s'apparaître na mboka aza moyembi na Nzambe, aza pe mosali ya Nzambe. Akomi ko yembe la Nzambe pa komi ko teya. Mwana na Nzambe azotala moyen na pesa confiance tous les deux côtés ezati. Na pesa kake pa ya mutu moko. Landa te mama. Na lo balikamo na nina lo beza très important. Sikoyo bayembi tope basali na Nzambe to komaki ebele confiance ekomi partagée. Confiance au batu bane ko pesa nga bazalaki 100 na komi na bango 10. Ozomona makambo na Nzambe komaki na forme moko ya kokufa. Tokeli bana mboka bana na Nzambe bapesi confiance epai na basali na Nzambe. Toyepe awa na mboka bana na Nzambe bapesi confiance epai na basali na Nzambe. Lelo ndenge tozoloba boye na mboka bana na Nzambe bazolela. Pourquoi? Bato bango bapesaki confiance bayoki si bango soni libota na Nzambe bazalaki lisu na place ya kokimela te bazalaki pe na place ya kokende kolela likamu na bango te. Mama ndengo somo na présence na nga na Congo foloba na Nzambe merci. Libota na minute baze ya ko se retrouver basepeli pe bazokumisa Nzambe. Ndozo mona nazo yamba appel à Canada, nazo yamba appel à Suisse, États-Unis, à Belgique, partout dans le monde. Bazolo ba papa koyoki sabiso sonité. Balobi papa to mona mutakala na yote. Babeti maboko balobi papa to mono na tribunalité. Balobi papa to mono na parquet. To tikali na yomoko. Papa to pesi yo confiance. Ngape na ebisi bino. Nako décevoir binote boza déjà ya ko sepela Nzamba yebile pourquoi bango bayaki po batangaki bekol mama na lobaka boye kofana na bande l'école ko yekola lettre to ko yekola alphabétisation elingi ko lobate fo kota na musala Nzambe tala sonyo boyoki tala ninge boningaki bobebisa biso musala kasi Nzambe a confondre bino tata na ngai ya likolo apambola biso wana ezalaki mbote na ngai ndenge na solola kana libota na Nzambe.
okoko bakisa likambo eza te oyo nani yango ayokisi yo soni bato bazalaki bapaster bakomi bayembi to bayembi oyo bazalaki bayembi bakomi bapaster. Merci beaucoup. Trouble moko ekoti na minute oyo na mboka oyo nakopapolela yango mpenza bato bibie surtout na église ngai paster lite ya kanda nakobeta bato lolenge wana na papolo na nyati yo nakwesi yo okota to hôpital makambo na nzambe eza technologie te makambo na nzambe eza na kati ya bonzambe eza na bato moko baningi bamema technologie na makambo ya nzambe oza paster tikala paster nzambe abengaki yo motei abengaki yo moyembi te pourquoi azoluka koma moyembi asentir déséquilibre mbongo ezokota malonga te pourquoi azaka na identité moko lananga na bokebi moyembi pourquoi azolinga koma paster a comprendre que tango b'inspiration ekosila balbum ekosila moyen azala lisusu invité par-ci par-là ezate ndazo ya kokota na makambo ya nzambe ye pa koma motei kasi lelo nzambe a confondre bango lelo nzambe ayokisi bango soni ndo moni na minute oyo ba misusu babimi na ba télévision chaleur eleki moto eleki po mikolo nazobelelaka moto moto nazotindika okoko supporta ngo te yo moko koleka na télévision lobi ete natiki nanga koyembela nzambe potango yaki pe nelanga nzambe mutu abengaki yo azate tango mpo ozotika biso mpe tosepeli tokumisi nzambe ndenge osali nini otiki tata pambola biso. Amen. Tata pambola biso mosali na nzambe wa lobaka bien liteya ya kanda ngana linga kendenga lobaka olobaki opesaki message exact na précision pona ya mosali na ya frère na biso Fally Ipupa na landi message wana na Instagram ya Fally Ipupa pona concert pesali nini ebetami nini lisusu koloba pona ba comédien o ba message ezobima kiliki bosuki na ndenge nini na Fally Ipupa bosali ndenge nini ya Londres na wana concert exemple. Merci beaucoup tata pambola biso nakosepela ola nanga na bokebi c'est très important. Oui bato pe bazotala biso bana na bokebi mais plus eza yo ozolanda mama eza nini babandaki kondima ngai te mpo baoyo babebisaki babomela biso nzela n'epoke oyo tozali soki oza mosali ya nzambe oyo nzambe aponi oza mosali ya nzambe oyo nzambe atindi mama mpo bandima yo nayebi te nini okoki kosala ntango nayaki na batelevizio sika nakomi kutu koyebisa meme na nzambe nga alobi nzambe nga nazosepela na nga lisusu kosalela yo te bato soki bazotala nga na televizio bazofinga nga ta mutu munene muyibi aye koluka mbongo na batelevizio ekomi koderange na ngai etala elongi lokola ya nimosi elongi mabe mama nazoyebi biso makambo ya sololo eza baaventure te tala oyo eza maboke ngaliema te mama nafingami makasi mpo nazala oyo naza lelo nafingami makasi nazoteya liloba na nzambe bato bazondima nga te balobi muyibi aye koyiba bana na nzambe mbongo tala ndenge bayaka na elongi ya serie tala makutu tala elongi mabe mwindu nyama mwana kingasa nikulu na ya kala mama nayebisi nzambe nga lobi mon dieu nga na kotika biloko na yo epo modele mpe naofingama yo na lolo oza kimi nazofingama makasi naluki memi mafuta ya produit oyo bato bapakolaka na ya mwa pembe nakoma pata na babote ya bamai kikala mai memi ya bamoïse mbiye mpo bandimela ngai me nani akondima yo mama baprofesi ozomona baprofesi napesa baprofesi ya badegre nyonso peuple congolais ndima ngai te napesa baprofesi
prophétie ya degré nyonso batu baboya ngai balobi un aventurier aye pona koyiba batu bambongo muyibi mama na mona mutu aofinga nga boye na télévision na mona muko musuna ki oteya na wenze baye kofingela nga na litoyi mama posa na kata bilamba na banda bitumba soki nazotala kaka tata oyo abenga ngai nasala ba désordre mosusu na bawenze na tikala me mutakala nzambe nazokosa ote mama na nga na likolo nani akofilme nayebi pete soki baimage etambole ya pasi eza nini musique esali 10 ans presque 11 ans na poto etikali kobeta te jibe mpia na papa chéri leader na mufube machine ya musique akendaka komeka akoka te surtout que jibe mpia na pas sala eloko te na mboka azaka fier rebele kovanda ka na kati ya ndaku akendaka kotala baorphelin te akendaka kotala baveuve te pasi ya mboka elobelaki eloko te nyama makanda le roi de la forêt yantone esimbi te Gogan héritier Watanabe yepa akendaki komeka esimbi te eloko na osepela na Fally Ipupa bato ebele baocomprendre te mama Fally ozomona Fally soki alie na bato te akolia na nani di cap la merveille marabilloche ye aliaka na bato ntango mbongo eye akende kobeta Bercy aboyaka alobi soki kutu paster walo mutu apembe bakombata babete bambata bakomisa elongi rouge ebongo ngai Fally Ipupa amibangi na ye amibateli tala kaka paster walo bakotela ye na kati église banyata ye bambata na yokela muninga na nga mawa litoyi ekomi rouge nga lebo sakananga est-ce que paster walo akoleka nga na bonzambe na mboko soki kutu nga na kete na respecte bakombata yokende tankeki yokaseka bakobanga pembe na yo mosena nzambe walo botika baavantire wana mutu akobango na poto aza te na ebisi Fally nga lobi pesanga 3 jours de prière na koti mabondeli tangu na bimi na ebisi Fally kende beta tangu na zoloba na moni aninga répondre nga na ebisi Fally nga naza mutu maboke te fara boy tozo solo la mama pana ye kuna na ma campagne oh bongo zomona nga mupaya na vie ya Fally tena tuno zomona nga mupaya tangu na zoloba likam oningo komisanga escroc un aventurier jamais mama naza muta maboke te et so monanga place na sala maboke kala éviter baventure hein mais kalmando ça faites attention na ebisi yo na tosaka basi ya baninga yo pe tosa mibale ya baninga wana na ebisi yo vérité tosala ba jeter mama mais kalmando ça yo kana ebisa yo awe ze sika na zo lancer message pour na libota na nzambe na ninko loba teke tozo sala ba maboke awanga na yo na ebisi Fally kende beta ebandaka na 1 pe sukaka na 2 nsamba zo la kisanga Fally Ipupa zo beta na époque bien pourtant na zo mona chiffre 10 banda misike kata na poto esali 10 eloko zo sepelisanga na zo mona chiffre liboso eza 1 nyonso ebandaka na 1 kenaka na 2 tango Fally abeti minute ya kotanga nyoka longo pe asali abeti mbala moko na poto balobi mosala nzambe ya solo yeyo kasi na lobaka kopesa prophétie ezalaka entre la vie et la mort na minute naza menacé yo muto lobaki Fally abeta lokola Fally abeti toko simba lisu Fally te biso sko tozoninga to boma yo na komi na insécurité makasi na sobondela nzamba sunga et puis na tindelaki yepe Fally déjà message na c'est Fally Ipupa na zui problème pour na message on appelle ça qui pour na yo na minute on a ça menacé na téléphone na zo pema te batu ko benga ko finga ko loba mabe par-ci par-là siko na zo yeba te ba ko zwela nga place nini nga pe mutu makolo mbongo te na kufa na mokilo yo batu nyonso ba confirmer pe ba beti maboko ba lobi mosala nzambe ye mama loba na nzambe merci ninga pesa bino ngai na minute o mosala nzambe mususu azate etikali ngai na pesaka prophétie à l'époque makambo ekosala mebele
bato batiaki tembe siko na minute oyo bato siko bakomi koconfirma mosali ya nzambe solo nde yeyo mosali ya nzambe solo ezalaka te fo azala kitoko mosali ya nzambe solo eza te ka fo bomona nga na bilamba sika kozala mosali ya nzambe fo bomona nga ka na mutuka sika ebele bayaki na mituka sika ebele bayaki na mbongo na mapangu na mituka ebele bapoto kwenda futuka tala soni bamemeli biso lelo na mboka tosuki wapi tata pambola biso amen nzamba pambola bino bato nyonso bozota biso bana nzambe nyonso bozota biso musika sikoyo problème toza nango eza ya bandeko na biso ba frère na biso je crois bien oyebi bango ba o basala ba théâtre toza na ndeko na biso Raïs batielaki ye poison toza na ndeko na biso Fandi toza na Ada batielaki ye poison na ebite soki yo pasteur déjà oyoki message wana parce que ezo sapena makelele pe ezo pe ça passe na internet. Oui, effectivement ekomelaki ngai eza penza likambo ya kobeta maboko te osepela nango soki omoni mutu moko esika vandi azosepela na pasi ya moninga seka aza mutu mabe pe soki azosepela ntango moninga azobela azosibiri baconséquence seke ye mutu asali mpo ndeko wana akoma na citation wana lananga na bokebi c'est très important likambo na ningi naloba kobelisa ngesi na belisa nayebi pasi ya kobelisa mutu ntango akomaka na moma ya maladi bantikore ekomaka faible morali na ye mpe mwa bobangi ekotaka azomona bilenya mokilo nyonso na kotika yango nakufa mokili etikala epesaka pasi message moko nazolanse ntango mutu abelaka akomaka na état de faiblesse akipaka lisusu place akokende te esika bakoyebise kaka esika wana solution ezali esika ya kokima mbangu mpo akende mpo bayebise kuna solution ezali bana na biso o bazobela mpo na maladi oyo ya poiso bango bazwi bomema bango bimemela te tomema na malembe mpo totrouve solution eske na ebembe ya pululu na morgue ozalaki kiteti na vie eza kitoko te kozala kitoko na vie eza assurance ya bomoi te kozala munene mulayi mbinga mutu munene eza assurance ya vie te mama soko ningo yoka pasi ya vie bela eza na bato ebele na se na moi oyo du fait que aza nsoto makasi aza mobali kitoko bato bazosepela na ye azobosana memi bavaler na biso na se na moi oyo mama na mosali ya nzambe landa nazoloba kasi zela eloko mona ningi naloba te okokatanga parole mpo na nini mama oyaki na tentation makasi okotantenga mpo oganye nini batantaka mosali na nzambe te faites attention trouble moko ekoti na miniti oyo na mboka oyo nakopapolela yango mpenza bato biebie surtout bacomédien ya basi na ya mibali nakobeta bato lolenge wana na papolo na nyati yo nakwesi yo okota to hôpital boniko ekomi nini yango mama bacomédien baomona nga zoba bacomédien baomona nga mutu esala te à tout moment soki likambo ekwei na mboka nzambe apesaka nga message ya sika ntango mundu ere akufaka ntango mindondo akufaka nalobaki eloko ebomi bango eza vie ya pasi baza na bavie ya bien te mundu ere azovanda esika moko na mai ya njili mbula soki ebeti na ye na bana badini na mai sisi wana epesi ye Christ asali avesa akwei natali vi ya mindondo atali age epusani
libala malongi ezate bana ko bana te AVC yakata asali nini akufi basali na nzambe moko zela nazokoma nakobosana te kasi nakobosana te nazoyendi na oya pululu te ya dadi nakosimba te sina lekaki basali na nzambe moko soi-disant na mboko yo bayinapara bangoto bobo bayongololo bafujibu baningi bazwa message moko nga tika botika ba message wana boningi boso bwana nzela te boluka na banga bino bobima basala nzama minene te eloko bomi bango eza pasi botika eleki pululu ekokufa tangu pululu akufi mort subite abela te eloko moko te na kati ya morgue nzam nakosimba yo oza nani oyo eza menace hein nateyaka na bageste nateyaka na bageste nga soki bageste eza te loba tokata na biso mate yango kata mateya na yo lananga na bokebi na kati ya morgue ntango na koti namoni bakomedi ebele bao mpe babudaka nga babandi kobude ngai bao mpe bayaka na basécurité na bango namoni basécurité bazokengela bango namoni sanza moko ebimi liboso na ngai nzambe apesi nga message alobi lokola na kati ya morgue okuti bango ebele profiter au lancer message soki ozongi na bamaloba oyo nalobaki nsima nyonso ekutaneli rais nyonso oyo ekutaneli ada nalobaki yango deja nanani lisusu na fandi nanani lisusu fendi baza toi pour le moment bino basana nzambe bolo bani pasteur de la foi bengisaka ba comédien prière en angili to monaka ko présence na yo non wana baza batu ya tika na pesa message pour na part na ngai et na kasi nazoloba pona message bapesa pona ba comédien belé baza ba lesbienne ba PD ba comédien ba vivre na kindumba na hypocrisie amour ezate yango ba malade eza ba mbasu mama koka ko silisa ngo te eza makambo ebanda kala Bible ezoloba eloko asika na se na mo eza te de plus en plus tozoteya mabe ezoya toujours makasi to mpe mabe ezoya ebele kochange eza likambo atan zela na loba ntango nazwi message na kati ya morgue nzambe ayebisi nga loba liloba nalobaki boye nzambe ayebisi nga nayebisa baartiste comédien bolingo epai na nzambe ekiti ya bango na bango nzambe ayebisi nga yebisa bango bakomisi baninga na bango bacomédien baami intime ami intime eza kaka yawe nzambe oyo ya likolo mutu moko amema yo na nzondi ozwaka $500 oyo bando simba te bando botama ozwaka $1000 ozwaka $1500 okomisa muninga wana ami intime na kati ya ami intime namoni makambo ebele na kati bavoyageaki na muninga bake libana mboka lokola baza baami intime ntango baye kozonga na mboka moko asali AVC bavoyageaki na ye bakendaki na ye libana mboka ntango baye kozonga na mboka moko abandi maladi balobi ye mutu atieli ye nini poisson ezalaki leson mpona eteya baoyo batikali ami intime bazotia na bapoisson mpona kiami intime oui c'est bien bakotia na bapoisson mpona kiami intime non eza baninga na bango te eza nini vie oyo bango baye komema na art
eza vie o biso to mona yango te pe to yebi yango te batie ambiance ebele lokola baza mibali kitoko bakoma meme tina niveau ya kobotola baninga basi. Ah mama bon yo za pasteur ozala na bonte ngana zala na bon baza bongo te yo mona bongo na baba botola baninga basi kobota na basi ya batu ya mabala nzambe na ngai bango na baboti te nanu baboti te me na bandaku ya batu bana o baza kosaparete lokola bana tata wana baza ya bango te lananga na bokebi mama Basta, bakomede balinga koloba mama malamu. Balinga ngai. Na pasi, baboti te, balinga basi ya batute bango basala musana bango. Merci. Epesa mayele. Moko na moko a changé conduite na ye. Ya pasi eza nini? Etamboleli na yo lele komi kofingisi bato mosusu. Ekomi kofingisi bakonzi. Ekomi kofingisi bato bakabelaka biso basungaka biso. Ozobosana ke citation oyo komi nango yo moko za cause ya citation wana. Yo moko muto lukaki yango. Oza mobali kitoko. Elingi koloba te lokola oza mobali kitoko. Lokola basi balingaka yo, lokola basi basepelaka na yo. Mama, ozomona lelo na mboka za ba compte à rendre. Boma ngai na boma yo to bomana. Oyoka nzembo wana deja. Basta. Boma ngai na boma yo to bomana. Siko ba fanatique ton ba moni problème wana, ba moni ki bango baza na poison ba komo lobo biloko bogenda kolia na kingakati, biloko bogenda kozona kingakati tala ndenge bozo sila, vide lo azaki na poison, dadi di kambala kufi na poison, lelo komi ba jeune. Oh, baza kitoko, bazo samsa na bango bien, baza na on avenue, baza même pas na ba 40 ans, ba yo zo poison, yo non okolo bani. Artiste et comédien o bakoche la poison na kingakati. Azana vini. Azana eloko nini. Mobola mutu apasi. Mama, totika bilobele ya makamusu tozoke ne koloba na ba télévision pour rien. Ah non 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 non. Yango na uti ko loba na zo loba bien. Mama, nazo loba bien. Wana na ebisio na loba bien. Na ocho musapi na lisu na ebisio. Wana na ebisio. Na ebisio vérité. Et ça la kate. Osomona ba bêtise na bino, ma ben na bino et comme ko fingisi ça même na ba innocent. Biloko ba bongo esa kitoko te. Ete ya ba o ba tikali. Et puis sa solution trop normal na vie na ma besoin mon normal moi sa camarade na nga zo bimane na zo trouver normal petit ana ye moka kufa ngai petit ana ye moka sepela na baspe na ngai petit ana ye moka linga ngai et loko peso bo misa artiste et comédie za nini yo suis ngolo suis chance okendaka mwanzo nzingi makop moko zwaka $200 $300 ezana baninga mususu bazwaka ngote azo banda le premier tir de 30 azwa ngote yo soko yeko kuta bato sika bavani obandi tapage ya masanga na mbongo nini yo sana combien yo kosala tapage ya masanga olala ka wapi ozana esika bien ozana lupango ozana mutuka tapage yeko boma bato ebele mama na mboka oyo soki pe nzamba akeli elongi mabe kumisa nzambe na kumisaka nzambe makasi na mitunaka question ata mwana mwasi moko bayebisi eke tala mbanda no ye wana koloba kaka oyo aza na niveau na ngai te elongi na ngai mpe mabe na ngai moko ezosauve ngai moye baboma ngai eza te ya kobakisa eza nini ntango oza artiste oza éducateur amance yeba ke mwana ya moto azali yeba ke mwasi ya moto azali misusu pe ya bato balinga bango mona baobwa okosake babala te mibali misusu pe biso pe tokutana na bakawana mwa mobali mosu alingi boye ona na mwasi te me ana mwasi ana mobali ne bango bakaka na baproma badivorce siko oyo abongo est ce que eza faute ya baartiste vraiment ozomona eza likambo oyo eza ete ya bato édike bato faut kovérifier c'est très important soki ozwi relation moko relation eza mabe te libala eza mabe te neti nga na minute nazo sepela na faut vérifier
faut vérifier te kosepela na ndenge ke toza bato mama siko yo kovérifie otala est-ce que pasteur asa sérieux toya sérieux te yo kovérifie te ntango omonaka batindeli code ya $200 mwasa malamu yeyo surtout eloko ezoboma baartiste comédien misu avérifie te $500 so kaka mobale mwasi ayebisi ekende papa namoni te na yo ndeti ekiti babilamba mpe ololata mikolo eza esu bien te lekano na weste wana ozwana ata mwa 500 ebomaki misu esani nazwa petit moko asova anga makasi moya asala ata contrôle ayeba etambola mwasi wana eza te moya ayeba ata famille na ye eza te nzoka mbandano deja si azolingelo baboule eza na bato mosusu mpe si bagangele na telefone tika mwasi wana aza mwasi ya bato bagangele na telefone ye mpe agangela mobali wana esalaka mpasi mwasi moko azalaki na famille moko boye ya lokola bata maboma yo ozwi mbongo na yo memi ye na poto olandanga nde na oloba te mayanzi na makolo bacombo okila salite na olobango mama yo moto olakisanga koteya te natuni olakisanga koteya mbula nga na bandi koteya yo so te yango boni bona kobwakelo so ye yo ningo osakana ngai tiens osomona nga yuma toni nyango wana linga bamaseki ya papa mbate ezanga ntina so noloba likamu tika naloba likamu nasilisa te nako contrôle esili po amoni mbongo biloko abongo esa kitoko te tata pamola biso. Amen beaucoup. Merci beaucoup pasteurAlité à Kanda avec émission ça énormément plaisir. Na bateau sur Balingata International Télévision. Donc restez toujours branchés et abonnez-vous massivement Toza Kakana pour na musala de tata na maman. Donc merci pasteur Toza na mois de mars, Toza na quelques jours à le 8 mars, date Oyo. Basi bazwa valeur bazwa espace na bango to mona basi bazo mela masanga bazo langwa je sais pas ce qui yangonde monte signifiaka jour na bisolo ronino yo okolo ba pona ba maman par rapport à mois de mars. Merci beaucoup na kozanga peli lobate pona ba maman o bazo bota biso esengeli ko remercier bango ba mama na biso o bazo sala mingi pona bana na minute soko ke na maternité sika bazo bota okomona mama nyonso na mwana ya mobali mama nyonso na mwana ya mwasi mususu pa memi ba mapasa mibale azobondela bango wana papa zo sala kitama tato kene maka mususu okomona mwana belisanga pona nini mama vandaki na mwana na ndaku papa soka uti kotambola na basi na ye mususu akoyana biloko wana na ndaku bana babeli sanga bana bakomi kobela yango biloko wana nyonso naza soki natali bolamu ya mama natali sur 100% bato babokoli bana ba mama batikali na bana 75% esengeli ko remercier bango pe ko bwakela bango ba bonne fête de maman bonne fête ya ba mama na biso nyonso mokili mobimba na souhaiter bino kasi na kozanga pe kopesa conseil te pona ba mama ya pasi eza nini ba mama o tozo fêter mois de la femme na bango ba kotisi busoba na tangu na kala mwana mwasi batangaka yete Jésus-Christ alesi batu mapa alesi bango na mbolongo o tobengi na kombo ya Thomson batangi bato monaka bakoma na Bible soki 5000 personnes ya lesaki batanga basite batanga bana mibali lelo esengeli ko beta maboko pona ba mama valeur o bango basui na temps de la grâce mama komi mutu na société mama komi na ba valeur rebelle mama zokoma même président de la république na monde na mokili esali esengo makasi nakoka komona bêtise te sika na vandi à l'époque batata na bisu ya kala babane ko sepela atangisa bana mibali noke bana basi na telemela keloko wana makasi na bongo te botangisa bana mibali ya basi te lelo soko ke na kati ya ba famille 600% 60% ya bana basi bato bazo sunga ba famille c'est très important
faut kobetela mwasi maboko na tangu na kala toyebaki jamais koko mona mwasi akoti na bar ye moko bana kosomba ba bière lelo ekomi mwasi ye moko akoti na bar mobali kutu nanu ayete me ye moko sa komande contre nkoi abandi komela alangwe pe abandi ko baluka na mabele kaka ba mama otozo fetele bango mois de la famille buzobe koti makasi aza marié kasi azoloba boye papa na bana lokola age ki azozala lisusu makasi ya nzoto te fona zwa mwana mobali moko na ya mwana mokie na quartier ozomona biloko bongo eza kitoko te lisumu na miso nzambe kaka basi otozo fetele mois de la fin ba memi séduction makasi ba memi kindumba makasi kolata bilamba ya mabepo na kwatire bato yo za mwasi oza mutu apembe nazoloba na yo na bango te wana na ebisio vérité mwasi ango yo nozo représenter basi nyonso ana mboka mama na koswa yo na ebisio vérité pasteur asisaka eleko misu ya koswa mwasi ayebi aza mutu apembe andimi alata na Egypte mukuse batu nyonso bamona pembe ne babanda koatire bato soki lelo viole ye makasi na mboka eza bandeko na biso basi elatele tala basi bachange ba stratégie mwasi azokende pa ya baminganga baza na biloko moko bazobenga baplan potolo na ye libele ya munene bakopasola bazwi plan wana bakotisi na kati wana okomona nakokopesa exemple pa na yo nalobi nalakisa ndenge bazosalela okokobimisa na pesa exemple nalakisa ndenge bazokotisa plan wana wana okomona tolwa mama evimi lokola ninge beta kano akolatela ngo kamo basuti ya mikie awa abendi misuni nakoko benda pa na yo abendi misuni nyonso oyo libanda apakoli yango mafuta moko bazobenga soki huile d'olive awa nyonso ezongela moye mibali bakoka bongo eza te okokoka ndenge nini mama ngande koba nakokoka ndenge nini yo chelinga bongo libanda bazozwa lisusu kaka plan wana bakofongola awa na sima mama bazwi bakotisi ndoko mona sima mama comme lokolo ninge betaka no tango azotambola ezosalaka mama ekangami bloc lokola beto félicitations oke kotia biloko ya bongo na nzoto famille ya bato eyebi te lobi tango maladi ekokota nzoto ekomi kopanzana dans le vide ekomi famille ndo nabeta yo tia baplan te otia te o nazomono yango te o nazomono yango te nakotala sikoyo nalakisa libote na nzambe eza yango to eza yango te Pasteur, pardon, ton 4 émissions, pardon, comme Nasuka. Tata Pambola Biso. Merci beaucoup, c'était l'idée à Kanda. Merci Nabino Sobotal Biso partout dans le monde entier. Le plaisir était pour moi, vraiment, c'est pas un visiteur, mon père n'était pas Biso, il a toujours été le nôtre. À chaque fois que vous en avez besoin, Azara toujours dispo pour Nabiso. Merci Nababonio sur Dada International TV. Merci Nababonio sur Bapansaka. Ko s'abonner na Dada International TV, bo s'abonner massivement, bo s'abonner tout ça carana pour na musala pour na recépé bino nyonso parce que moi quand on dédicace César effectivement na ko kozanga liloba te non libanga te mais moi liloba pour na libota na Nzambe tata Pambola libota na Nzambe et siko bayamba ki biso espace immaculé. Oui, fondation immaculée vraiment tata Pambola bino pour un espace kitoko eza na ngwe sika ya kobunga te soko kotika kana entra kimbuta otunika ka espace immaculé okozwa ngo penza eze sika oyo nayaka kozwa mupepe na cadre divertissement place na mama na mela bière ite nazwa koba nazwa zéro na melaka naza mosala nzambe ya hypocrite esika baninga bazomela photo mela mukolo mususu pe na langwe pe na kati bilamba
tata pambola biso toyaka kozwa mopepe awa ekosala bien okomona mpe bainstrument ezali bamiziki nyonso osepelaki ebeta ekobeta ye moko fondation immaculée staff na biso awa mobimba très kitoko. Des fils Masevo, jeune millionnaire tour du monde, appellation bien contrôlée na kati à Londres. Comme na yo papa ememi sanga ngambo mutu ambongo ebele depa na ma Patrick Boyimbo papa na China tata pambola yo kombo na yo ememi sanga ngambo azana hekaka abokisa yo déjà yoki ayoki déjà Boyimbo mutu na yo yeyo ayoki déjà mutu ambongo ebele Patrick de Panama Boyimbo mutu akangi France mobimba nani akoboya ye à l'époque 30 ans na kati ya France wana eza facilité à mériter vraiment français ya solo na bosanité Dieu donné mouya na Italie koko mouya na Italie kuna na Milan malgré na yokaki malade ekoti koti sans effet na nzoto a Dieu donné mouya kuna koko mouya sapologie ne tombera jamais na bosanité délégué Eric, mon délégué Eric, yenda zo sala ponga na consommer babiloko abra Congo bien, ayela kanga casier na meli et salinga kitoko. Mon manager privé, Dieu merci ki tout mutata pambola yo ba bonne fête pas na ba mama nyonso o ba soutenaka pasteur lité akanda Arlette Izou na Paris, Fanny Mbombo mère double na Paris, Anima ya mama na héritier Manuela fils unique, tata pambola bino nyonso. Merci, na lokasa, na sepeliato. Plus 243, 89, 78, 37, 29. Plus 243, 89, 78, 37, 29. Ce qui t'a tapé si bisous le sous-temps, n'a pas un message pour la politique na mikolezo ya. Toko pesa oyo ka nini ezo marché na politique, topé pour marcher malamu, condition ni nesengeli basala. Amen, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Nabino Nyon Sobota, Libiso partout dans le monde entier. Merci à Djiket derrière la caméra pour les images. Merci Jean Donga, la merci Joël Mola, merci Diemoundir, les coordonnateurs de cette émission. Merci beaucoup. Merci à tous les abonnés de Dada International TV. Otchangesak en direct de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Eva Nova, la classique, merci. Carmel Missa, ma copine, merci beaucoup pour le soutien. Françoise Kele, merci beaucoup à Merveille Bonkil et à Dimitri en direct de Bruxelles. Là. Merci à Hans Luzolo. Merci à mon président, fils Njeko, fils Njeko. Donc, merci beaucoup. Nabino Nyonso, Dada International. Femme à plusieurs options, la daronne de la presse congolaise. Femme à plusieurs options, on se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Restez toujours branchés et vous ne serez jamais dessus. Au revoir.